au moni na monde wana soki ndeti mutu atindi yo okende ko boma mutu po apesa yo mbongo normalement il faut oyana okangi photo ko kango kangi ba photo ele ba photo ke moni ba photo o mutu na bomie na kati ya ndako ya John Numbi ba moni ba procès verbaux ya liwa ya assassiné musée le père na kati ya ndako ya John Numbi ba moni makam o nyo surtout ba preuve ya Chebeya ba moni ba photo bete belé o ba boma en plus suna Eric Lenge o ya zalaki mobali Olive o ya botisa mwana na mwasi wana batulelo o lelo botuna soutena na boma musée yangwana DG Bimi nana boma Chebeya yangwana DG Bimi nana boma Eric yangwana debi yokala bisa ote mama bamoni biso te ba ke Olive Lemba za nan o Eric Lenge za na exil mais la minute Eric Lenge za sur exil te nzokande Eric Lenge déjà ba boma ye na kati kaka ya ndaku ya John Numbi bamoni ba munition o même oyo. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Congo France Télévision. Bino journaliste Gloria Kenge. Nazalaka toujours pour nous passer la bino actualité aux les kanambo cannabis au Congo et loko nyonso les kanambo ka Congo. Tozang sarate ko ya vers bino ko lobelango pe ko lobel actualité ya mboka. Na yango wana nazanga mokote nazana mwana mboka cardinal de l'UDPS azawana na pointe pour ko lobela toujours actualité ya mboka Congo. Bonjour cardinal. Bonjour maman Glo moi si yambiji sobalo bibi la fatio basi baolia mabe ba okonda to bimsande tibino donc moi ça mbishi respect donc moi c'est mbishi respect c'est que Noeli Mbouipe moi na barumbu moi c'est mbishi maman Noeli na s'appelle vraiment ma casse na boss na biso Didier Dipumba. Tangi komba boss bien te comme on est Didi Dipumba. Ah Didier Dipumba donc boss na bike o la kinga déjà ça. Didi Dipumba donc o la kinga déjà maramba salle na bike moi $5,000 à salle ya mariage de que me pas là. Cardinal boss azobala boss OK cardinal mon mboka azobala pese la pembote pas mon mboka. Moi namboka Israël chimanga depuis États-Unis après ça ko ba mbote. Merci papa Israël en tout cas na sepela makasi bo s'abonner vraiment massivement la Congo France nazala bino ensemble. OK moi namboka boyambi boyo sala kanga sous ce sengo po tozaka sous tant que le actualité ya mboka na biso Congo. Moi namboka tolali tolamuki tomoni moi namboka gouverneur ya Congo central atubatu mwana kangami lisusu na par là ozolobela nini ozomona nini par là moi namboka. Non et loka bongo et ça la bien pas bon dimanche je suis le cardinal de l'UDPS au Nyon surtout dans le Bagé Salema. Kaka ana Congo France. Batu Nyon surtout bazolanda ba do ba o balanda Congo France ba ebi ke loko cardinal lo bango. Na ebi so ke na zo révélation na désert na tuna papa. Na ba gouverner ni ba rolongo. A ebi singa gentini ngobila na atu. Révélation ni no yo zwaki. Tisegedi déjà kufa na e moli moné pe mana kimia mwana mboka yo mona. Et ça la me be salamité. Na ebisa kibino ke eko salema en plus na lobi boye atuba tuba na ninga zawana détournement makambo belé soke zalaki kabila pesaki ba sera zalaki na pouvoir que non ba port privé kangama ningo kangama mais comme si bazo respecter chef de l'état ba tuba ba gentilien bazo travailler na vision chef de l'état ba bande ko travailler na vision ya kamina mukamina bango ya kala yango ke ta cardinal na lobaki soki atuba tuba na longwe te soka changer ça le naete na cardinal na rotika été heureusement que nzambe o infomukimbangu na papa Chenti Segedi a sali ke na ministre tout ba tout monde na libanda etika li gentini mwana mboka akangami ba port privé on les fonctionner toujours ou bien ndengenini parce que na mona ki dernièrement marche pe salama ki sous na Congo central bana mboka ba réclamaki suite ya insécurité toujours non et là quoi nous en a raison vraiment marche salama ki salama kami balé insécurité de deli sous na makambo au ministre hydrocarbures sali Didier Boudimbu. Et là, on dit Didier Boudimba Sali. Didier Boudimba, l'on a akangana nous, ba station belé, au bakumo autongatine, va porter le pont à Batou, de façon qu'un jour, il créer un incendie, il y a ce salangote, akangi kaote, ba mazuit, ba essence, ya kasuna, ba fite, ya ba citerne. Na minute, on a na ebiso, so comme on ba mituka, o elekara LP. Et ça, les diata, les diawana, ils ont encore converti, moi, ya kaibati. Mais société, ça, ya kabila. Na minute wana bakomi kotonga ba station partout yebisanga mwana nyonso to vanda na ville province ya Kinshasa a kende nenge liboso ba station ezalaki a na RDC subongo station comme liboso le panga mutu station ça veut dire stockage de mango ya carburant lekebele yango to sengi na mwana mboka Didier Boudimbu son excellence kala makambu oyo ya ba station
je me suis dit la tongo banda ko peli moto en plus il sou ndenge za wana bana oyo bandeko o bandeko ki ndoko somba ba fina bango po ba boko la bandeko bana bazonga classe lelo ba koti na chômage tozo luka nini kuluna son excellent Didier Boudimou na linga ko makasi oza ministre o za na nzelo salaka mais soki o salelo ko wana en tout cas ngana kotika ote na ndolo baka pona yo. On a beaucoup de la société, on a ancien président Joseph Kabila. Et là, on a prouvé qu'il y a eu. Et là, on a eu la question. Oui, il y a bien monté que les des Kabila. Olive Leb abomi orgaman. Les dia pe ba telibou couverti car c'est Kabila. Et il y a bien déjà même moi autour de moi on a 2 ans. Akoye bisayo hein. Les dia na LPN zalango ya les dia te za ya Kabila. Pour lobby Olive Leb abomi orgaman mais régal pe na moni ba na mboka bazo sepela nango. Ba lobby biloko zo te ka makuna na moins cher à faciliter bango kutuma manimama à faciliter bango. On a nimaye atza carton soso na pris au ministre économie à lobby. Pour la nimaye ka za maman sociale. Pour l'indimé ça là on la vie ba taxe peut-être ba taxe ils ont les kebele ya ngwa sali ke ça yo révélation boy ngana uti na boma Kabila azana 9 bateaux de pêche na lobango awa Olive Lembe banda tanyon surtout oyo ba biloko ane banda ko ya bando futa ta taxe morote so na kosi ba membre na communication ba le kabalo ando futa ta taxe morote na minute on a port ya bomba bakangi 2 bateaux de pêche à Kabila République démocratique. Pourquoi bakangi bakangi ngo puisque ba senga ke 600% a futa rata 20% futa raté. Afuta raté afuta kata tika afuta te tala muto yango la loba même quand maman na bino social bozolo baso maman social wala asali commission moko boso be ba teke maman na biso social maman social parce que ba œuvre ça toujours na Congo na lobi maman bana mboka ba bénéficiaire non pona ngai muto azo sala maman o azo sala ba action le lezo monana c'est maman Denise Nyankero donc première dame ou l'équipe ba première dame nyonso tout na monde entier ba action ni sala yokala bisayo et lokali bosso Richard Chalibosso ezalaka enseignement donc éducation disons. Au moins chef de l'État tant qu'il na pouvoir à l'obino, il faut nos jeunesse ni éducation. À talité na minute il faut nous accompagner papa. Éducation sa base loko OK non so ngo bébé sa jeunesse yangwana. Yango no maman Denise Nyakero ake na voie ya excellence de façon ko joa bana kotina bango libanda ba kende ko yokola po lobi ba ko sala po na mboka na biso. Ezate ko kabeli mutu Thompson ko kabeli nini tout ko tozo bomebele. Non, po na nga maman sociale, eza maman Denise Nyakero. Est-ce qu'il t'a la province et ça la action au maman Olive Lemba salaka tout le monde a raté tout le monde a raté maman biso to ko sala le côté pour to tala ke non de l'équipe muto yo bengo te mère aller loko salaka ce qui président Félix akiti na Goma dès que longo la Goma hier remplacé na Goma et comme tapage moko boy mais que ce soit banda ko boyo ka so pe moi no so pe innocent so innocent to ngaki o ba polémique ba nga benda wala et ça pe bango ba to finance ki mongo le konye ezo lakisa mwana mboka le konye ezo lakisa le konye ezo lakisa artiste abundi na ndenge na ye aluki mbongo na ye ye moko atu eza révélation on azwa ki na yebisa ki atu batu mwana ko kanga mondima ki te lelo yo na yebisa ki oboyango ezo sana yebiso pe un jour pe kobima. Bon, mwana mboka, merci tozo kuba kukoba sie kukoba na mwana mboka cardinal de l'IDPS. Tout le monde président de la République kuna na Turquie. Ake ko lukanini bino bata IDPS boza kambanga trop. Au premier président de la République ya Congo, akende kuna na Turquie. Premier président et Salamate, ma président va quitter la Turquie te. Ma bino za kana rapo na mbanga trop. Ake ko lukanini. Mama gloza mbanga te. Obi soki Bible pe kisa ko adorer mutute menga na za ko adorer Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na nini? Puisque déjà Koufane papa tient loba yango ekomi ko déjà Koufane yo adorer na to respecter bi soki Bible pe kisa ko adorer te au moins le président Félix na monde de diplomatie akola déjà bandaka la yebi ba bloko wana avanda ko zanga imperium na minute ya zongo na ko betelo histoire moko avant to ko ta mama Turquie biso na Serbie contrat na biso ekatama si je n'oublie pas 31 ans au contrat na biso ekatama na Serbie. Mais le seul président où est que sa contrat on a ce président Félix et zongi na miracle nini oyebi ke soko coopérer na ba américain ou coopérer na ba Russie. Le seul président où a sangisi États-Unis na Russie c'est le président Félix. Oyebi ça yo cardinal mwana mboka le seul président on a monde entier sangisi États-Unis nini selon la ebisa yo président Félix a coopéré dans les États-Unis d'Amérique. Tant que la Russie, ce que les États-Unis Russie, le seul président d'Afrique, oh, Poutine a talé bon ami sous à l'ongole longi c'est président Félix. Président Félix, c'est ba kamuna bino ba matata na bino italingate. Nga na coopération bilatérale. Donc Poutine a talé président dans le monde entier ça la raté. Malamoko a bengi na Serbie. Dans le monde entier ça la raté. Monde entier ça président Félix a bénédiction. Cardinal. Bénédiction y a pas projet. Cardinal nini. Moi si pas les projet to souvent na moi na robala na lemba pe. Na yebisi yo tanga komi na Serbie. Au moins
bato ba comprendre été. Président Félix Okendeni na minute oyo soki lisa sezo betama ozala courage à relier fufuto kolamba nité. Priorité ça ne pas président Félix et ça na paix et quota. OK aloba que non pendant sentir que naza à l'aise, il faut et donc sécurité quota na est la mission président Félix. Donc na Turquie président Félix dans la Turquie boyebi na minute oyo mutunya sa komi ka Turquie. Tellement président la biso c'est un bourgeois, dedé le soit mutu ayebi ba monde wana. C'est un bourgeois. C'est un bourgeois. Non, président Félix. Bourgeoisie par rapport bourgeoisie akoli nango président Félix nengazana akoli nango wapi baba na sanze ta akoli nango na yebisio wana eza basambla président Félix eza le seul président on a monde entier eza na posa bière te par la ta veste au monde seulement à Rwanzinga kuva ke premier jour akena na Sénat alati veste na Commodore Oraja kula c'est clip na 1952 mettez la bière ozala na 1952 mwana cardinal olekisaka non bilo bolinga ka vérité te na yebisa que président Félix na posa bière te tonga ke wana kala mingi to mo Turquie mikolo bato bakomo ke Turquie yeba on ke kala mingi to andoke ne pour Turquie fele oyo pe no songo ni donc boza la calme président so bunda pona bino bon mon mboka merci de zokoba koba toujours na cardinal de l'IDPS cardinal to kotana no pour to komi ko chité to kotana likambo etali mon mboka John Numbi bakuta ki na ndaku na ye ba corps ya batu na ba congélateur ba procès ya Shobeya ba corps batu biloko belé na kati na ba mbetu ya hôpital na kati eza pasipe mawa mingi batu lelo botu na soutenir na boma musée Yangwana DG Bimi, Nana Boma Chebe, Yangwana DG Bimi, Nana Boma Eric, Yangwana Debi, Yokala Bisa Ote Mama. Au moni na monde wana, soki ndeti muta tindi yo okende ko boma mutu. Pour apesa yo mbongo normalement il faut oyana okangi photo, ko kango kangi ba photo ele ba photo ke moni ba photo o muto na bomie. Na kati ya ndaku ya John Numbi. Ba moni ba procès verbal ya liwa ya assassiné musée le père. Na kati ya ndako ya John Numbi ba moni makam o nyoso tu ba preuve ya Shebeya. Ba moni ba photo bete belé o ba boma. En plus sune Eric Lenge o ya zalaki mobali Olive o ya botisa mwana na mwasi wana. Ba moni biso to ba ke Olive Lemba za nan o Eric Lenge za na exil. Mais la minute Eric Lenge za sune exil te. Nzoka nde Eric Lenge déjà ba boma ye. Nakati kaka ya ndaku ya John Numbi ba moni ba munition o même oyo ke moni ke ba soda na biso baza na ngote tolo bate nakati ya ndaku ya John Numbi tala bilo ba diaspora bolande loko eza somo nakati ya ndaku ya John Numbi ba moni eza na chambre moko na congélateur na 4 corps ya bato batobola ba misu en plus kala kata chambre na mbetu ya hôpital insani donc tolo ba ke John Numbi ninga zawana ataka programme non samedi na kolia likolo ya mutu samedi mutu dimanche na kolia mutu ya mutu mbetu hôpital na insani soki John Numbi azana batu na kati ya congélateur na ye na ndaku na ye c'est que Kabila na kinga kati azana mort mwana mboka na nini so bakuti ba John Numbi bakuta pas ancien président te mwana ambo yo tala ba film ete na kinga kati bangando bazolia mutu ya wapi ah oui ya wana loka ba rumeur to mona na mona président Félix je suis le cardinal papa tika boulangerie o ke mapa nyonso biso nyonso tutolia mais pour mapa ne bela bientôt liango bien fo ezana bakoni ya bien choisir bien entourage du président Félix tokosenga na président Félix Boye papa na biko yoko la biso tinda batu ba enquêter ba ndaku nyonso tu ya batu ba travailler na Kabila soki pas John Numbi ebimi 4 on nyonso ba olinga te mwana mboka corps na kati ya congélateur c'est que pas Chadar ekomima combien nous avons un problème na Chadar et pas non vous avez un problème na Chadar tout ça Chadar non ngana kozana problème na Chadar ineni ngana Chadar to uti na famille politique moko IDPS ngane na zabe je suis le communicateur ya IDPS mais son na pas perdre na mérité kozala secrétaire général soit président parti wana puisque nani non na niveau ya politique ngana za nango ngana Chadar to ande mo la monde politique to uti place moko donc le quoi na communicateur soki na pas perdre na so mérité na za la président ya PPRD soit secrétaire général pour te outil na école yebisanga entourage na bango na majorité ya batu ya Kabila ba travail na nyonso ba outa na école tisekediste ninga bazana yo yebisanga yango la royebisa bana poto bota la biso kana ba TVT otina nga mo veste moi 100 € non zala pe ambition politique yebango ke nga pe fona kiko soki élection ko zana 2023 yeba ke nga na ko kine pe ko postuler to ko voter yo mais soki ko zala ou bien ko zala élection ko zana 2023 soki ko zala na lobby soki ko zala pas soki élection ezate botu na Fridelo ya mbongo na chole batuna bango ibotu na bango mibale sa biso ndengeni puisque bango bato ba retarder na obi ke seni da comme na retard en plus singa la senga président Félix soki élection ezate na 2023
Ils ont problème à chaud les lambons, mais tout qu'il y a un recensement. Puisque bah pique même il faut pas déranger dans le téléphone. Il faut recenser dans la forêt équatoriale. Bah pique même pas congolais, il faut voter quand même. Bilo pourquoi bolini ba vérité. Hein tout le bail suni. Yango la ici gouv. Jantini ngobila la linga ko makasi. Souci na nga ba telemela mutu ka pa longwate. Ba telemela mutu peut pas changer ça les linaye. Jantini ngobila lelo panga na uta na mboka bo eskizia. Ba caméra wa likolo so ba ko noue matara likolo ala. Jantini lobi lelo te na otia ba caméra likolo. So côté la ville province qui cherche sa majorité ba toilette ba douche ba to les altés. Et ça système un coup. Si ko caméra la to matara likolo peut être ba toilette ou être ba douche. Atika bavanti abongisana nu ville province ya Kinshasa. Mona mboka Jantini ngobila bongisa ville province ya Kinshasa. To moni na première rue boulevard to moni accident moko salami ya munene et que tuta baje o bachi wana na petit boulevard wana et tout ce qui bana bazalaki parce que batu bazo réclamer na foire internationale et comme une maison ba ujana batongi ba ujana ba shege bato bavandi wana ba ujana batongi bandaku wana la police etondi wana bato ba diamba kwiti nyonso wana par là kokolo bani mwana mboka eza pasipe mawamingi ya ngata na lobby c'est miena kufa lokola Lumumba kufaki bazo célébrer journée ne kena kufa na maladie malaria toi soit corona problème est ça qui est bagé au basali wana ba yebi ba accident o esala marepa na biso awa déjà mercredi oui mais fiki wana espace a munene wana pourquoi pas que ba kota bagé wana na kati makamo nga omone azabe nga utala ngamboka bo excuser donc nga na yeba ki ka so le DG na ko lia masanga foire o bomenga so popcorn biso no masanga foire donc on zelera le DG ka classe ka mbuna ki na ko lia masanga foire mais le lota la fiki ndenge koma ba ujana na yebi sino baza ba fruit ya Kabila ba ujana na baza ba fruit ba policier o ba formé pendant 3 mois so na kosa mutumo ya communication Kabila leka 3 mois ba formé pour la sabotage de l'élection mais tellement président Félix papa Etienne Tshisekedi nazongi sou na raisonner yo papa Etienne Tshisekedi le bas jour IDPS au pouvoir lisa se gobeta mati yango pe salami donc réellement président Félix azala ki bando ki na politique moi les corbeaux et les renards obi histoire les corbeaux et les renards Kabila zalaki na nyon surtout oyo akoki kobimisa Chadar président de la République même na 2% mais Kabila zanga biloko mibale Kabila zanga qui soutient Nzambe na peuple congolais. Yangwana Nzambe zo qui soutient wana apesa ngo président Félix. Kabila zanga na Congo na munoko na eti. Président Félix officier Kabila bonjour. Kabila bonjour. Président Félix habite lobaka ka bonjour. Vous comprenez? Ah c'est les gars tongo bonjour Congo eko ya yambango. Si tu as flatté ça tongo Kabila bonjour. Bonjour Congo eko président Félix ayambiango. Parce qu'on ndenge eko yibwe. Ah ni ça Félix 100 ans tout retombele. Ah 100 ans tout retombele dans bino le bozana bino pendant 100 ans. On a yebiso soko dans le monde entier Afrique d'ici na Congo. Na Afrique d'ici Nelson Mandela lit Nelson Mandela na papa Etienne Tshisekedi ndenge moko. Lit ya ANC ya Nelson Mandela na IDPS ndenge moko. ANC Nelson Mandela banda bazwa pouvoir. Élection. Na yebiso élection président Félix est ça la remise et reprise libo connaît à gauche na libo à droite. Est-ce que y a pas place pouvoir à président Félix Euta? Pouvoir à président Félix Euta tant que tu vas créer nino ba candidat commun. Oh boy na boy. Koto lamuka. Tant ba créer FCC. Yo ba te FCC wana bango bomba te ministre président Félix candidat commun. Yo ba ti na FCC wana ilaksarani. F wana ilaksara Félix. C wana candidat. C wana musu commun. Cardinal. C'était pour la nine. Ah, na ebisio ke bango moko batakabila babimisa Félix candidat commun. Yango ba pesa FCC ngato babimisi FCC na tuni papa Etienne Tshisekedi FCC l'accès abiko banga te babimisi Félix candidat commun donc F wana eza Félix C wana candidat C musus commun Félix candidat commun na FCC soko yebo mona de titre ya D6 ezaka ba licencié ba docteur le professeur Arimo Vasakani le docteur mais yebisanga maman batika biso Félix azane wana tito kende so petu wa maman la bisi akero maman ya bana maman Fifi Masuka de yana lobaki yango ko mosalema donc lokola à tout battement la longwe calamité Jantini pe sera changer ko diriger tazo sauter tango sauter to pesio loi là-bas ville province à Kinshasa na Congo central au dirigeant ou même la téléphone mwana mboka cardinal yo na maman Fifi nao soka pesa ko nini mwana mboka muto ça la bien il faut te féliciter et longwe le sous gouverneur au Kotanga en tout cas félicitations na bato dans la vision chef de l'état il faut te respecter to bete la bango maboko vraiment to boire que la bango ba de faire elle mérite maman Fifi Masuka donc to pesa ata 5 provinces au dirigeant la téléphone. Bon mwana mboka to komi ko chiter na yo tout en likambo etali jeunesse na biso problème ya bombe ba jeune bazo langwa na bombe bazo mela bombe réclamation na bango na poser bango za nini balobi na nga mama passe leki so otali charge obiole na raisonner bomena mela na langwa bino koto bata IDPS bozaka ka projet président lobaki boy président Ketirki président Saliboy président voyageur ka so akeboy
Akeboy. Mais jeunesse, qui peut monter le vélo. Maman Glo, moi ça m'bige. Au moins d'être aux abois. Parmi petits peuples, au bazonio kamana biso peto en akati. Et le but est que non, comme nous sommes au pouvoir, biso de non. IDPS toi qui n'a pouvoir te poto s'enrichir. Problème est zani na web ça na biso ba jeune. Biso ba jeune n'a remarqué biso ba congolais souvent ba jeune au qui nous d'être aux abois. Toi un système ya entonnoir renversé. Entonnoir eza mulongos. Au moins mulongos. Et quand ça que belé et bimisara muki. Mais biso ba jeune qui nous tous un système que to ko ta muki to bimse belé. Na ko ça même sur $100 mo. Le na boulé na boti sango mois 200 mois 300. Petit on a les longs les non on a tchétché les lots. Les na robo man na ça la case moulaï nae. Musobo ça que dans la vie pour être leader, ce n'est pas que aux à la ministre, aux à député. Si tu mets seulement du sérieux na musala nozo sala. Même il y a cabine, même il y a nini tout au s'en sortir. Et là qu'on a tout ça na défaut mon makas président Félix a créé même ma banque. La banque peut coder ça va jeune même bon. Ceux qui sont créé banque wana. Yo jeune au message non, milan wana tchétché. Na ko na bon marché. Non, on est surtout ça la pour la biso. Yango na lobby président Félix oui, to yebi biso peut parmi petit peuple to souffrir. Ba tout cas ba voter que za rabata IDPS cité. Et ça peine peuple congolais. Président Félix tala pemé non, so que ça parmi ba conseil o bazo freiner vision na yo. Longo la bango président Félix. Ye bango kende tout ça boye. Peuple wana biso pe tout ça biso to kotika te président Félix aza nyoka mitu ebele. Yona lobaka président Félix aza bénédiction o nzamba tine peuple congolais dit amen. Jamais. Ah, t'as jamais mais. Na ba projet. Na ba projet. O kala ba projet. Projet, ba to vivre la projet. Bien vieux Kiti. Ah bien vieux ne ba motel mais Kiti. Tracasserie ba to ba passager ba réclamer tracasserie l'équipe makasi. Malgré bien vieux Kiti. C'est ça ba benga biso to redénonçons. Malgré tout to bosana Joe nani. A Kosanagi a sali 5 jours à Gênes. A Kogi Gênes. Matata Pogno. N'a pas compris. Mon bengejo. Opélat. A sala Gênes anda ku ne yo option vecteur so éviter. Avant anda ku 4 jours ali ata mela ramai. A konda pas que ne pas comme. Mais ça poison. Yo mona de amuta na poison Twitter mo na poison. Na poison. Ve tika ve. Au moins prison bando tinda biso. Yango pe ngongano yo kokisa mi ve. Yeba ko kende. Tango okende wana singama tembele. Mususu yona sénateur moko azasobe comment azabo yona. Yoloba. Aso les États-Unis. Tanga kombo. Le 15 na bosani le 15 oyo tozana marche ya soutien ya soutenir vraiment le gouvernement le wario ben institution surtout. En tout cas biso le 15 on na balabala. Tout ça pour motiver pendant Sam ayeba ke bazo Sam le 15 na 4 mois donc des 5 mois le gouvernement warrior beaucoup marché IDPS. Oui IDPS en tout cas na vision Fati na également la fondation Peter Kaza de Maramebele ba institution surtout to soutenir vraiment c'est ba oyo ba lobaki ke ba ko ça sope marché député moi za wa bina. Bon non au moins problème sani tant wazaki na IDPS yango ah papa Etienne Segel merci ma on a lo ba chadar yango ti to salaki na joana na IDPS to former tant wa kuna komi président ya on a bingane na zabwe na on mérité ko za ta président PPRD non on raisonne qui PPRD autant na lobby exemple là non ça non na yebisa ko PPRD tanga esi na ah eside ay nini eside ko na assemblée bazana nani oyo baza so na député moko ya on a ese papa fait mukuna na ko tindolo député mo ya eside la ta banini ya orange boy alinga renaissance trop notine za ta muto simba ka alinga renaissance trop nani tanga kombo na pas lo bebi na tumbi bino na dossier bukanga lonzi au moins ndombasi yo wana biso mo ndombasi tanga na sa politique ndombasi a politicien te wana biso clair alinga au moins ndombasi nga na système moko ndeti ya onani ya mutu le roi de ndika onani mwana ntemi ando kota sko eloko ninga sala ndombasi na cardinal Fidelo bazandingi moko pourquoi na lobi bongo ambongo na ebembe ya mosengo ya cardinal mosengo na palais du peuple bika mbongo nga chrétien chef de l'état mais cardinal mbongo abetaki libanda alingi alanda grand prêtre Kofo asala ki discours wana devant ba prédateur ya Kabila oya ki maisiko mbongo na moment mo ke régime change yango la pe député na bino renaissance wana papa mukuna na otinelo tanga kom na otinelo ndo masa ya kuna ndo masa a maîtriser makambe belete ndo masa e bango ke IDPS eza machine politique nga to kotiana ndo masi bo na plateau avant data mukete na mutu na bango sope safa longo randa kuna makolo ti terrasse intérêt mérité le côté yimdaza député sans frontières lobi preuve nyosto les kana 24 communes de Kinshasa ayaka toujours kolobela ngo puis solution akosa ki ga ozwa JPT akomo demander sous JP oyo ki sangwana te Zaka yemote ba iba ozona ndenge. Ve na lela fo vraiment ba tenir orange na bete sanga bien na raison na renaissance. Donc ve za calme politique ozana nuboy. Donc président Félix oko touché ba conseiller chef de l'état moko taza na problème bukanga lonzo.
faut y bango. À 5. Soki na lobby boy. Benga ndombasi boy ngana vandi boy. Attends la 5 conseillers. Ah, je suis le cardinal quand même là ebisa. Parti ni longtemps la ya fayulu. Ouais, ça na député moko. IDPS nous avons combien de députés quand même. Attaque tous les lots tout ça qui coalition na PPRD. To boyité na FCC puisque Mutambongo moi na Mutambongo abala toujours moi na Mutambongo. Abala jamais pauvre. Na minute biso to na ba député FCC ba na ba député tout ça qui coalition tout monde simbité. Yo linga biso IDPS tout ça coalition na fayulu avec député moko. Muto biso to formé na kobina te. Tant wa bimia bandi kobina. Baby sili cha papa Etienne Tshisekedi. Normalement il faut te écarter. Ça va mon amboka to komi ko chité cardinal de l'IDPS. Lo basuka no ezanini poto komi na su. Lilo basuka nanga boss Didi boss Didi non na pesi boss ozolandanga. Donc oeza cardinal de l'IDPS. Batunion surtout bolingaka Congo France bo s'abonner vraiment massivement na bika to quotidien TNT. Donc to repé samno fréquence au Rolanda chaque jour na zana bino. Actualité za bobenga moi sambish arobenga ngata na zawa pina kotika rendez-vous pona ya. Donc cardinal azawa na boss bika cardinal kala mingi te tolo bana TV ka Carlite moi lo kanzo kota ta ko mape yebika boss. En tout cas tozole là président Félix Aza na posa soutien na bino ba force union surtout à nature ma belé mai mu pepe président Zalango bino pe ba diaspora botala biso kate bo za na ambition politique ya 2023 bo ya soke élection kozala bo postuler pe voter. Donc plus 243 89 35 41 700 plus 243 89 35 41 700 c'est le cardinal de l'IDPS révélation au Bayokotika on a le baké Salemara. Merci mon Sambi. Merci beaucoup cardinal de l'IDPS mbote mingi na boss nangai Israël Chimanga depuis États-Unis mbote na les dragons de la monnaie Serge Makila mbote na Julie Kenge mon billard de Lix mbote belé na Kati Kenge moi sia batu ya Marc Kibangu mbote belé na Patricia Lova mbote belé na mama nanga moko mama Suzanne Mbouyi mbote belé mon boss papa Blaise Madiamani maman bala bato Naomi Kenge. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Congo France site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com